Chers amis de Manchester, bonjour. Bote na bino banso bavandi na mboka Manchester. Bande ko ba bolingo tozali na ba problème ya ba matanga esili nano te. Touti bongo kokunda mwana na biso ndeko na biso leki na biso koko na biso Sabine Mukanga otobengaki na kombo ya Rachel Queen. Kasi ba matanga esili te tikali na eno na matanga ya Mama Kato. Mama Kato azali mama avandi na biso na Manchester toyebi ye bambula na bambula. Ezali kotala teke po oyaki lobi na Manchester to nini mais soki ozali kaka moto ya communauté tolobaka mangala tolobaka lopoto tolobaka portugais tolobaka balangue ebele kikongo lingala nyonso tu biso banso communauté africaine tokoka kosala nyonso mpona kokunda Mama Kato. Tozali ebele nano totie mbongo te na liste ya Mama Kato. Soki moto azali na posa ya kotia mbongo ba responsable oyo bazali kosimba makambo wana ezali bongo Mama Annie Menga. Mama Annie Menga azali moninga na biso moto ya communauté na kati na mboka Manchester boyebi bien. Ezali likambo ya kopona te bandeko ba bolingo moto nyonso ozali moindo ozali mondele ozali moto oyebi Mama Kato ezala oyebi Mama Kato te mais soko ozali kaka camarade na biso tosala nyonso pour que tokoka kokokisa mbongo mpona kokunda mbongo pe ezali nécessaire boyebi ke Mama Kato atika bana na mboka Angola azali pe na ba famille awa kasi biso makambo ya communauté etalaka kaka biso pamba te communauté africaine tozali bato tolingani mingi tomesana kovanda na communauté malheureusement covid eza ko permettre biso te tokoka kozala elongo po tolela mama na ndenge elongo bani. Je crois que mbala ya sima tokopesa programme ya ba obsèque soki kozala ndenge nini tozali bongo pe na ndeko Lema akufaki kuna na mboka Kinshasa makambo ba démarche ezali kosalema pour que tokoka kobengisa ebembe ya Lema awa na mboka Manchester pamba te azali na ba famille kobanda na Manchester pe na Londres na yango bandeko ba bolingo biso banso oyo bazali nanu na Facebook te bakoka bongo kokota na plutôt na WhatsApp bakoka bongo kokota na WhatsApp pona kokoka kozala na groupe ya WhatsApp po ete bakoka kotia cotisation tozali na ba cotisation mibale oyo nano tokokisi te ezala otie nano te bandeko ba bolingo soki moninga na yo azali nano na kati na WhatsApp te zwa kombo na ye tinda mais bato mingi bazali kosenga bango moko mais moto na moto pe fo apesa avi na ye bakamata batia kombo pour que bakoka kotia bango na liste ya WhatsApp. Bandeko ba bolingo Raphaël Ngoma molobeli na bino nazali kaka kosala motivation pour que tokoka kokunda baninga na biso bandeko na biso mama na biso yaya na biso leki na biso notre frère notre ami Lema Luyindula pe Mama Kato. Mama Kato akufaki bongo na bandi bino banso boyebi awa na mboka Manchester abelaki pe akufaki tozali bongo na ndeko Lema Luyindula abelaki pe kuna na mboka Kinshasa kasi akufelaki kuna na Kinshasa tozali bongo kobongama mpona kosokipe na ba matanga nyonso wana parce que biso ba africain makambo nyonso soki moto akufi makambo mana matalaka kaka biso bandeko ba bolingo topesi makambo oyo na réalisation ya Koko Njoko notre ami le James Cameron congolais Radio Nekov pe TV Nekov na bandi boyebi collaborateur na ngai na yango tolobi mbote mingi na bai banso pe totombeli bino mobu molamu na kati na mboka Manchester bandeko ba bolingo tokunda baninga pamba te mokolo na yo oyebi te biso banso liwe ezali nzela ya moto nyonso na yango tosengi na bai banso bocontacte Mama Annie Menga. Mama Annie Menga azali responsable mpona makambo ya matali Mama Kato. Donc soki bokoti na WhatsApp bokomona in memoriam of Mama Kato WhatsApp ya mibale in memoriam of Lema Luyindula bandeko ba bolingo to sala makasi tokoka kokunda tokokisa mbongo mpona kokunda bandeko na biso nalobi pe na sukisi Raphaël Ngoma molobeli na bino kati na mboka Manchester tolobi Facebook pe YouTube rango tsasa. Merci.